Équateur Mambenga en général, pays ya Mbandaka en particulier, sango oyo eza penza ya bino. CAA, Compagnie Africaine d'Aviation, Mokondi mpe fumu ya mapata, azongiseli bino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa Mbandaka Kinshasa, Kinshasa Kindu Kinshasa, nyonso eza kosalema na Airbus A320, ba destination ya boye, okokuta ngo place mosusu te, kaka na CAA, Compagnie d'Aviation oyo ba Congolais balova, à partir déjà ya le 19 décembre 2022, kwenda vutuka Mbandaka na Kindu, kokende yango ekomi neti na sima ya ndako à travers reprise ya bavol kitoko oyo. CAA, facilitateur ya bana Congo, Mosungi, aboya ba Congolais balela. CAA, balinga kamboka boete, vous êtes trop amoureuse du pays. Bon début de semaine, merci pour vous aider. Vous savez, télévision Dabino pour la colonne d'info lingala journal ya peuple pour la peuple. Merci la fidélité et confiance. Vous continuez à causer nango na journal Nabino to fongo la journal ya mokola lundi pour la commission électorale nationale indépendante Seni na mokusi ba décider prorogation ya opération identification puis enrôlement bolanda ba détail et longo na Stéphane Skani. De l'opérationnalisation de la RFI. Selon le calendrier électoral, l'enrôlement dans la première ère opérationnelle se clôture ce 23 janvier 2023. Le monitoring opérationnel de la CENI jusqu'au 21 janvier 2023 se présente de la manière suivante. Centre d'inscription prévu, 9200. Centre d'inscription ouvert, 8901, soit 97%. Centre d'inscription non ouvert, 299, soit 3%. Centre d'inscription opérationnel, 8437, soit 95%. Centre d'inscription non opérationnel, 464, soit 5%. S'agissant des statistiques des enrôlés, nombre d'électeurs attendus, 18 694 542. Nombre d'électeurs enrôlés, 7 910 679, soit 37,9%. Nombre d'enrôlés par sexe, hommes, 4 068 147, soit 57%. Femmes, 3 23 532, soit 43%. Concernant le nombre d'enrôlés par cas spécial, nombre d'enrôlés à l'horizon 2024, 325 582, soit 4,5%. Nombre d'électeurs enrôlés par témoignage, 759 307, soit 37,9%. Nombre d'électeurs enrôlés sans empreinte, 167 455, soit 2,3%. Nombre d'électeurs enrôlés sans iris, 26 591, soit 0,3%. Mesdames et messieurs, de ce qui précède et eu égard aux statistiques avancées ci-dessus, la CENI s'est réunie en assemblée plénière en vue d'évaluer et analyser objectivement la situation observée sur terrain. Totikala kaka na masolo ya Seni pour la que président ya commission électorale nationale indépendante Seni na mokuse mwana mboka Denis Kadima Kazadia yambaki commissaire provincial ya la police ville ya Kinshasa Silvano Kasongo Kitenge pona masolo ya sécurité na ba centre ya identification puis enrôlement ya ba électeur bolanda compte rendu ya masolo elongo na mwana mboka Stéphane Skande oyo commissaire provincial ya la police Général Silvano Kasongo Azakoloba. Reportage.
Oui, mokonzi ya seni excellence atuko ya manga tosololi malamu tosali évaluation makambo etali sécurisation ya ba bureau d'inscription pour l'enrôlement parce que moi mbima makambo mike eza wana ya bapolisi basenga mbongo mpo bato baleka bato bazodécrire comportement wana tosi tozwi mikano totie déjà bato ya tenue civile de façon ke bapolisi bazo comporte wana bakangama kala mingi te bokomona na bilili tokofilme bato oyo bazosala mabe wana tokolakisa bino bokomona bango boyeba ke sécurisation ya ba bureau nyonso wana ya seni eza mosala seni te eza police eza mission na biso ya kobatela bato na biloko na bango alors soki problème ezali biso nde tokoassume alors badisposition eza prise na bako ya mobulu place bakoluna bazotungisa totie déjà bapoint chaud na bamoyen mosusu de façon ke kimi ezala le seni ezosala biso sur le plan logistique ta mosusu bwa kosalisa bapolisi wana mpo bazala na comportement malamu mpo mwa lipe ezanga te. Alors, tu sais que la population dans la Congolais, il y a la discipline, il y a la bataille, mais il y a aussi 1000 personnes. Mais respecter le fil, c'est un amoulongo, qu'on a communauté, qu'on a policier, on peut dire que Kanyaka, et ça peut infraction. Tant que on peut savoir, il y a conquistion. Il y a peut-être au Kangayo, tu sais, tu civil, il y a peut ça, on a aussi, bien sûr, donc, quand même, tu as la télévision, de façon que l'État a allé batos. Na masolo ya enseignement babake ministre ya EPST Excellence Tony Mwaba a visité week-end eleki 3 ateliers et wapi bazali ko fabriquer 60 000 bancs au ekozala destiné pour la 6 provinces na réseau ya 10 000 bancs par province. Stéphane Skande ya pesibino ba détail. Azali engagé pe déterminé pour rendre visible pe palpable gratuité et enseignement primaire pe secondaire programme phare pe vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yenani professeur Tony Mwaba Kazadi ministre ya enseignement primaire pe secondaire pe technique talatina akendaki ko visiter 3 ateliers oyo ezali ko fabriquer ba banc yango ezali situé na commune ya Limete sur 2e rue, 11e rue, P15e rue. Kaka ndenge bozali komona batelier oyo esengeli ba fabriquer premièrement vague ya 60 000 bancs yango ekozala destiné nanu na 6 provinces ezali bongo conférence épiscopale nationale du Congo 5 ans na mokuse nde ba disponibiliser 3 ateliers oyo na gouvernement congolais pour la fabrication ya ba bancs ya qualité kutu mabaya oyo esombami kaka awa na République démocratique du Congo ekoki pe kozala na durée moko ya 50 ans classe ezongi elengi banc etongami oyo babengaka pupitre ezongi tembe ezali lisusu te esengeli boyeba ke gouvernement congolais bango moko nde bazali kofinanse misala oyo à 100%. 3 sites oyo Tony Mwaba Kazadi alekaki accueil ezalaki kitoko kaka ndenge ba image ezali koloba Basseur ya Sainte Famille de Bordeaux, Caritas Idiofa pe Asbel Adeko. Ministre Tony Mwaba Kazadi azwaki ba explication claire et pa ya sœur Elisabeth Gitoka o a témoigné que Senkonde bazali ko superviser misala oyo pamba te bazali déterminé ya ko accompagner programme ya gratuité vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na micro ya Info Lingala Tony Mwaba liboso ya presse alobaki boye. L'institution du chef de l'État, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi et la coordination du Premier ministre du gouvernement central au travers de mon ministère a passé les contrats avec ses fournisseurs pour nous aider dans le cadre de la campagne Pas une école sans bancs. Ces bancs sont destinés aux écoles qui sont nécessiteuses pour permettre à ce que les enfants étudient dans les bonnes conditions. Délégation ya pays participants na 9e jeu ya francophonie bazabongo na Kinshasa pour na koyeba évolution ya ba préparation ndenge eza kosalema boyeba ke batambola ki bisika na bisika elongo na président top directeur national ya jeu ya francophonie mwana mboka Isidore Kwanja Stéphane Skandi ya pesi bino ba détail.
Na quelques mois ya jeu ya francophonie ba pays oyo bako participer bazalaki na posa ya ko se rassurer na ba évolution ya travaux pour la réussite ya 9e jeu oyo ezali prévu du 28 juillet au 6 août 2023 awa na Kinshasa. Kaka ndenge bozali komona na délégation oyo ba français bango moko ba canadien pe ba belge directrice ya comité international ya ba jeu ya francophonie madame Zeina Mina azalaki accompagné na ba délégué misusu pona ko visiter ba différents sites oyo ekoyamba ba différentes disciplines oyo ezali retenu na programme ya ba jeu ya francophonie. Délégation ba visita qui centre hospitalier ACJ o ezali situé na commune ya Limete sur boulevard Lumumba. Ezalaki question pour na bango ya ko se rassurer na viabilité bien hôpital oyo moderne pe ko rassurer ba athlète pe ba artiste ba ko bénéficier bongo na soin moko ya qualité soki besoin se présenter. Ba visita ki lisusu ba site oyo concours culturel et kosalema notamment Palais du Peuple, Musée national, Académie de Beaux-Arts et Institut français ya Kinshasa. Journée ya jeudi 19 janvier, ezalaki consacré na visite ya infrastructure sportive Stade de Martyrs na ba chantier na yango nyonso, gymnase jumelé, stadium pe ya basketball, terrain annexe. Kuna kaka na Stade de Martyrs wapi pai ekozala organiser cérémonie ya ouverture bakendaki na Stade Tata Raphaël avant basukisa na commissariat provincial ya la police nationale congolaise. Vendredi 20 janvier, délégation bakendaki na campus na université ya Kinshasa et pa wapi ba athlète bakozala hébergé ba visita ki lisusu ba résidence universitaire terrain et entraînement pe ba infrastructure nyonso na suka chef ya délégation français monsieur Daniel azalaki satisfait pe directeur national ya francophonie Isidore Kwanja pe na tour na ye a rassuré bango ke nyonso ekosila na temps prévu. Tobeta bongo masolo ya enrôlement bweba qui est président interfédéral ya parti politique Alliance de Congolais pour le renouveau accord na mokuse mwa la mboka Brège Engali Obama a kendaki ko se faire enrôler kuna na maluku simasima na ye Stéphanas Kande fe Fabrice Lundombi. Weekend eleki district ya Changu ezalaki bongo tombe nyonso ezalaki tombe na kozi ya mwana mboka Brège Engali Obama oyo babengaka le lion de la ville oyo asimba commune ya Maluku na ndenge ya kosakana te ezalaki eloko mosusu te bokoki kokamwa ezalaki kaka opération ya enrôlement le lion de la tribu de Maluku asangisaki etuluku ya bato na ndenge ya kosakana te bobosana te ke azali président interfédéral ya parti politique babengi Alliance des Congolais pour les renouveaux accord na mokuse Brège Engali Obama azali vraiment mutu ya batu abandaki nanu na niveau ya base na ye tango bamonaki ye boyoka lokitu. Avant wana carnaval et banda azwaki bénédiction ya papa moboti na ye bongo tango bazwaki nzela plus de 3000 personnes moimba ba se présentaki pona ko accompagner les lions de Maluku oniati moninga osengi pardon fanfare mabina na ba venu nyonso ya commune ya Maluku ezalaki bongo ya koyinda na mbala moko mwana mboka Obama akomaki na école babengi messe epai wapi ayaki ko remplir devoir civique na ye ayambamaki na équipe restreinte ya commission électorale nationale indépendante na sima ya ko remplir quelques formalités mwana mboka Brège Engali Obama le lion de la ville alobaki boui. Et tant que président interfédéral il y a parti politique accord nazali kosenga na peuple Kinois et Kinoises nyonso baya kosarole netingai mais tobo sanate tozali na le seul et l'unique candidat na présidentiel ezali monsieur Félix
Tshisekedi Chilombo. ezali bongo démonstration de force eloko bana ya commune ya Maluku ba vivre weekend et l'équipe district mobimba ya Tchangu ezali ya kolobela te matembele ya simandaku Brèche Engali Obama alakisi ke azalaka bongo na bato na sima na ye même parti politique babengi accord esalaki visibilité na ndenge ya kosakana te bosimba ke commune ya Maluku nyonso eza na maboko na ye même district ya Tchangu. Commentaire kitoko boti kolanda eza bongo ya héritier mapinde mitobeta masolo mususu pour que ça ke Roli Tshibui yepe akendaki na tour na ye ko s'enrôler mukolo ya dimanche 22 janvier kuna na Institut géographique de la Gombe. Sima na ye Nadine Asona. Nyonso ebandaki na carnaval moko ya kafukafu na avenue de la justice tina Institut géographique de la Gombe epai wapi mwana mboka Roli Tshibui Rolls akendaki ko s'enrôler azalaki accompagné na babase na ye oyo bautaki bisika na bisika pona ko accompagner ye sans oublier ba membre ya plateforme électorale Front National pour 2023 oyo ekamba makana président professeur Charles Odiko Nasima ya kokoma na Institut géographique du Congo Roli Tshibui a remplissaki quelques formalités kitoko pe azwaki carte d'électeur na ye na esengo nyonso wana babazi na ye bakangi. Bongo Nasima, président ya Front National 2023, plateforme Oyo Roli Tshibui azali bongo cadre Charles Odiko et longo na moko ya babazo ya Roli Tshibui balobaki boy. Ili ezoloba nyonso omoni ke bana kin baye kotika Roli Tshibui aya ko s'envoler avec l'espoir que Roli a représenter bango na parlement au niveau provincial. Voilà. Et nous croyons que ma base est belée au bazar, au Ezakilo Binalingwala, au Yamo Amba, Bakosala Nyonso pour que Front National et Zanaba élu et belé na Kinshasa. Commune Gombe, là qui parle, c'est l'instant numéro 1, il y a les 13 bases, il y a combien de Gombe. Ce que mon a appelé, c'est que tu commences à devoir au président de la République le Maki, jeune voter jeune accompagner jeune. Osimba ke Roli Tshibui a cause la candidat na élection provinciale pour na compte ya commune ya Gombe. Mon côté a bosani ke Roli Tshibui azali vraiment mwana ya Gombe ya tongo oyo population nyonso ba fongoli motema pe maboko bazali kozila ye. Na masolo kaka etali enrôlement mwana mboka Josué Takataka yepe akendaki ko s'enrôler kuna na commune ya Masina. Reportage Nadine Asona. Weekend eleki ezalaki très mouvementé na commune ya Masina epai wapi moko ya ba leader ya Masina pe ya Tchangu Josué Takataka mandefu akendaki ko remplir devoir civique na ye moko te abosani ke azali pe membre ya dynamique Guilain Nyembo oyo azali dirkab ya chef de l'état nde yango tomonaki présence ya ba membre ya dynamique nzinga ya Josué Takataka fanfare ebetaki baloyembo bamabina oyo etalisaki penza esengo ya base bazali ko accompagner mutu oyo balingaka tina centre ya enrôlement kuna na EPBTB epai wapi Josué Takataka mandefu azwaki carte de lecteur na ye na sima ya ko remplir ba formalité nyonso ndenge kaka ezalaka Josué Takataka mandefu lindalala ya Tchangu. Nasengi na bino ba électeur nanga o nanu bosili ko sala lokola ngate boya ko sala bozwa pe ba carte o ya bino po bozala crédible toyeba ko sanctionner ba nyonso bazo koyeba ko tambusa mboka oyo malamu te pona koyeba ko accompagner mokonzi ya mboka akokisa o ezali mission na ye. Eloko lindalala ya Tchangu asali ezali kolakisa ke bana Tchangu pe balanda exemple na ye ya kokende ko s'enrôler a kozala pe candidat na ba élection ya décembre 2023.
Na 4 ya 30 ans ya société ya aviation CA o ezali bongo composé na 99% ya ba congolais. Faut lingala journal ya peuple na peuple présenter bino ba cadre pe ba dirigeant o baza ko constituer compagnie oyo. CAA spécialiste à Congo profond. Créé depuis 1990, le lot a totalisé 30 ans de service à RDC, pays à peuple congolais. 95% ya bagents ya CAA, bazali bongo ba congolais ya Poso, ba congolais ya Makila, pe ba congolais ya Nzoto, c'est-à-dire ba congolais à 100%. 99% ya ba directeur pe ya ba cadre ya société oyo, bazali bongo ba congolais. Na yango CAA azali véritable locomotive na secteur ya aviation ya RDC pour apesi valeur pe chance na ba congolais oyo bazali bongo mingi na bango formé na CAA. Et sengel boye ba ke majorité ya ba directeur oyo to 99% na ba directeur oyo ba bandi carrière na bango na CAA lokola ba agent simple pe lelo bazali bongo ba directeur pe ba cadre oyo bazali kosala fierté ya société oyo. Na occasion ya 30 ans ya existence ya CAA tokotalisa bino quelques directeurs pe ba agents oyo bazali na CAA depuis création nango to bakoti na CAA quelques années après création nango. Et c'est boye ba que CAA ezali bongo spécialiste ya Congo profond. Bolanda bango, boyoka bango pour comprendre que CAA ezali bongo société ya mboka dirigée na bana mboka. Kombo na ngai Richard Chinyama na zali na CAA depuis 2001. Kobadranga ya CA nazalaki na département ya cargo, responsabilité nanga ya laki coordonnateur ya service fret. Lelo nazali directeur des opérations au sol. Et na o etali direction nangai tozali na responsabilité à consommer contrat commercial azui na passager. C'est-à-dire que billet au topé sakana passager, les engagements. Une fois que commercial a sali musala na ya côté ka billet, passager wana akuya ne parabiso na mukolo yo sengelaki biso tokotia na pepo na bagage na ye tomemie na point A tino na point B tout en rassurer que bagage n'est pas commis dans le sengeli. Dans le département Abisso, tu as effectivement la plate tournante. Pour travailler avec la synergie dans le département mingi, finance, technique, commerciale, sécurité, qualité. Nango pour voler salema et sengaka to veiller na ba aspect nyosona. Ya liboso koyeba ko ponana no sous-traitant et sengeli. Ya mibale faut koyeba ko préparer selon besoin commercial pepo ko bongisa pepo wana donc pepo tango tozo yango na technique il faut ko nettoyer yango ko sukola yango na ndenge sengeli na norme et procédure sima ko sukola yango il faut que le carburant, il faut que ça la moi na prévision selon destination puisque mboka na biso za na réalité belé na bisika mususu carburant ezali na destination mususu ezate donc tozana charge ya couvrir que vol wana salema ndenge sengeli. Tozongela bongo masolo ya Holmo Alidor Massamba, président ya fondation Alidor Massamba, fils de la promesse, Ansanrolaki weekend eleki kuna na commune ya Limete, sima na ye Edi Imbani. Azalaki
accompagné na babas na nyonso ya funa yena ni Monsieur Aldor Masamba oyo azali bongo président ya fondation oyo ezali na kombo na ye akitaki bongo na quartier Yolo Sud nzela na babas na ye Mabina Baloyembo na Fanfare na Pointe. Et comme qui est na école Gabriel kunande akendaki ko remplir devoir civique na ye oyo esengi na congolais nyonso ko s'enrôler ko koma na ye kuna président ya centre ya seni ayambaki kitoko directement bakotisaki na local epai wapi a remplissaki ba formalité nyonso na elengi na sima ba agent ya seni ba pesaki carte de lecteur a bimana ngo libanda ba base ba sepeli bokene ko s'enrôler mbam pose la tête que peut-être que ba prolonger de to éviter mais il paraît que donc ils vont prolonger mais pose la tête donc lelo na lobby na dimanche na lundi aussi ça ça makambo donc on ça va condition de vie il y a ba congolais sur les canavas ma bidombo ça na moteur on va changer de ça va mieux changer s'enrôler donc Monsieur Aldor Masamba na occasion a sensibiliser ki ba base na nyonso po ba kende ko s'enrôler massivement. Awa Monsieur Aldor Masamba a koti makambo oyo bana funa balobi batu ya kala nyonso ya laba na ba élection ya décembre 2023 candidat na bango ezakaka Monsieur Aldor Masamba. Secrétaire général en charge de la fédération et parti politique Autre Vision du Congo AVC na Mukuse Dr Moubiala ye akendaki ko s'enrôler pe ko remplir devoir civique na ye. Témoin ya événement Stéphane Skande pe héritier Mapindem. Week-end ezalaki très mouvementé pour enrôlement. Il y a docteur Moubiala Isseme Joseph, oyo azali secrétaire national en charge de la fédération na parti politique Babengi Autre Vision du Congo AVC na Mukuse. Mwana mboka Moubiala Isseme Joseph azalaki accompagné na base na ye ya AVC pe oyo nyonso basepelaka na ye basalaki bongo carnaval moko motorisé ya kafu ndenge bozali komona nyonso bandaki na avenue bypass route université chapelle grand séminaire ya Mweka epai wapi akendaki na école catholique Sainte Famille na commune ya Lemba Salongo epai wapi opération ya enrôlement ya docteur Moubiala Isseme Joseph esalemaki kokoma na ye na centre ayambamaki na équipe ya commission électorale nationale indépendante na sima ya ko remplir ba formalité azwaki mbala moko carte de lecteur na ye pe atalisaki yango epai ya base oyo ba accompagnaki ye na micro ya Info Lingala alobaki boy. Merci na ndenge population ya Moamba bazo soutenir biso awa ezali échantillon mboule beti mais quelques batubaye quand même ko sala devoir ya ko accompagner ngai et aussi baza décider na élection prochaine ba pesa deuxième mandat dans son excellence Antoine Félix Tshisekedi ngi d'abord na bana Lemba ba s'enrôler massivement. Bosimba ke population bazali kotalisa polele ke docteur Moubiala Isseme Joseph oyo azali secrétaire national en charge de la fédération na AVC parti ya autorité morale maître Didier Boudimbu azali bongo mutu ya bato lokola ba accompagnaki ye ezali kotalisa ke azalaka na bato pe bato balingi ye bo se faire enrôler pona kolanda ndakisa ya docteur Moubiala Isseme Joseph. Coordonnateur ya Asbel AMM Mwanangani Mayemba ye akendaki pe ko s'enrôler mokola samedi 21 janvier kuna na collège évangélique ya Makala. Nadina Suna Igor Tingi bazalaki na compte ya Info Lingala. Commune ya Makala eyindeki weekend eleki ezalaki pona nini enrôlement ya Mwanangani Mayemba oyo azali ko diriger les amis de Mwanangani AMM na Mukuse base na ya commune ya Makala ba yindisaki na ndenge ya kosakana te pona ko accompagner leader na bango ti esika akendaki pona ko se faire enrôler
kozwa carte de lecteur ya mwana ngani mayemba ezalaki bongo événement moko riche en couleur pambate commune ya makala eninganaki na suka tango akomaki na centre école babengi collège évangélique epai wapi ye azwaki carte de lecteur na ye na sima ya remplir quelques formalités mwana mboka mwana ngani mayemba abimaki atalisaki carte de lecteur na ye epai ya base na ye pe alobaki boye na micro ya Info Lingala. Vraiment naza kosenga na ba ndeko langa ya makala to s'envoler merci vraiment pour te na makala lokola makala c'est botami en tout cas ekotika la kaka toujours makala vraiment tozo kosenga développer makala bato otombola makala ezaka kabiso mo bana makala to lingite mupaya uta musika konyokola bana makala ko sasu ba bana makala ake cette fois-ci makala ezaka bana makala lokwa tozu bugumestre na biso bodo vangi bugumestre makala biso pe ba député na biso nyonso fuma za bana makala. Bosimba ke mwana ngani mayemba oyo azali bongo ko diriger AMM azali pe membre ya Union pour la démocratie et le progrès social. Ye azali membre ya parti présidentiel azali ko soutenir pe ba œuvre ya chef de l'État bisika nyonso pe epai nyonso. Bosimba ke opération ya identification pe ya enrôlement na ye ezali ko talisa ke bana commune ya makala esengeli batia misu akozala électeur pe azali bongo éligible. Bosimba ke nyonso ezali ko talisa ke bana makala bo s'enrôler ebele lokola mwanangani mayemba. Bozalaki ebele pona kolanda Info Lingala journal ya peuple pona pe bosepela ki na opesa merci na Igor Tingi azaki bongo na sima ya caméra concours rédactionnel ya Nadine Assona montage simama ki epa ya Christian Kangebeni pe Fabrice Lundo mi supervision ya héritier mapinde mi coordination ya Stéphane Skande ngala bino topesani rendez-vous mokola lobby au revoir. Eye lisusu bana Équateur mambenga en général pe ya mbandaka en particulier sango oyo eza penza ya bino CAA compagnie africaine d'aviation mokondi mpe fumu ya mapata azongiseli bino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa mbandaka Kinshasa Kindu Kinshasa nyonso eza kosalema na Airbus A320 ba destination ya boye okokutanga place mosusu te kaka na CAA compagnie d'aviation oyo ba congolais balova à partir déjà ya le 19 décembre 2022 kwenda vutuka mbandaka na Kindu kokende yango ekomi neti na sima ya ndako à travers reprise ya ba vol kitoko oyo CAA facilitateur ya bana Congo mosungi aboya ba congolais balela CAA balinga kamboka boete vous êtes trop amoureuse du pays.